mes chers abonnés, fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez sur Aime la Grâce TV, nous vous disons merci et surtout, soyez toujours connectés parce que Babylon a bien, ils en continuité. Donc, vous comprendre car les lots na plateau, il y a merveille, il la gracieuse. Waouh! Il y a mis la star, babi la star ya dangola, muto aningisaki mokili na 2018, muto asalaki makambo ya bana mike me ningisaki pe mikolo ebinisa pe mikolo. Tozali na plateau naningi kotika bino na suspense, mama na boyi kotanga kombo na ye parce que tozali na plateau. Poso na tangi kombo na ye na yebuke ya mon sponsor officiel, kombo na ye na suka déforma ngo moi trop là. Mais le quoi d'alingaki ka bongo do tambola nango ka bongo. Là je te salue et puis je te dis merci beaucoup. Na appui na yo à 100% na kata chaîne OM La Grâce TV. Ze azar ya ba pomozo continue ka osala bolamu nde ka to kana kaka ndinga to mesana ka osala bolamu. Donc continue ko osala biso bolamu. Le cœur de sa femme, merci mon coup de pouce. Alors to continue na chant na lisongi ya Akapro au hasard derrière la caméra. Voilà, vous comprenez la surprise, on a annoncé qu'il y a la star, na biso Rosa Mapumba. Ngoya, Rosa Mapumba, shalom. Shalom. Liboso ya caméra, liboso ya c'est na M La Grâce TV to bida ke yo lingano ba interview tate lelo mato kanga ki yo de force, to baki lelo nde lelo do iu le kanga e bomai. Do veut dire to kangi lelo to bomé peka lelo. Alors liboso ya caméra na biso mais kako se présenter? Oui, mes amours, ngai Rosa Mapumba na participa ki na concours Strela Zopako ya Angola na imitaki Marie Misamu mama na biso mo monepe manakimia yende banzembu na ende sali kena ye bana Angola mobimba bana nzame musuba yebinga travers à partir ya Facebook, WhatsApp, YouTube on a yebinga itenga Rosa. Yo Rosa, mais annoncer peut quelque chose, il y a bien bon, maman la biso Marie Mesamo, oyo interprété qui menini penza et confirmé biso lelo que auto yami penza na plateau na biso za Rosa Mapumba ni mutaza, la star du moment, la star ya Angola momo bato sa ki na nzembo Marie Mesamo. Oyo ko confirmé. Saison séchée à la capé, saison de pluie. Tango moyes à la capé, tango buto ezalio. Moi sina mobalio. Vraiment, on va pas se bandi dans temps pour comprendre car mbala moko ya bozongi ke bora ngo veut dire makambo bandi. Merci beaucoup Rosa Mapumba, mais to meka un peu kozongi sa bandeko o ba otala biso lelo. Rosa Mapumba ni netinda kyo o participer na concours o ya Strela douche par. Hello etinda ki ngana participer na concours pour nazana don nzamba pesinga don. Alors na kendaki pe à travers de mon sonyo ne aki na sima ya rêve na ngai yango wana esalaki ke na koma na concours ezalaki il faut opona muto yoko imiter ezalaki ya imitation ngai namonaki mpona yembaka pe Esther akawa nayemba ba musicien nyonso gospel ya Congo mais na préféraki na interpréter banzembo ya Mama Marie nde yango ememi ngai Mais il semble qu'il y a un peu difficulté quoi affronter ou qui parcours mon boy qui rôle na yo te mayo incarnango latiango pourquoi bimisa qui Marie misa mon kat na yo opé ça le meilleur de toi na mon kilimobile ezalaki difficile te po ezalaki kati na nga na yembaka Marie Misamba na bomwana alors wana ezalaki lokola place moko nake ko s'en sortir ko fungwama ko koma Rosa o nzamba kila penza wa chadon wana à partir ya kuna nazwaki sous force baide bakisama kilisusu donc ezalaki difficile te po banda bomwana loko mesana nango eza difficile. Alors, na concours nzembo nini o esalaki o remporter victoire wana malgré ozaki na deuxième personne et loro nini o nzembo nini plutôt ezaki et marqué Rosa azala gagnant. Nzembo e marquaki mokili pe bandimi ke mwana opaza na grâce pour monde soutenir ngai eza saison. Nzembo saison.
Mais ezalaki mpe quand même na bashwa na yo moko olinga yango mingi obe baimpozaki yango ifo yembaka saison. Non, na concours ntango tokendaki yo fo mema nzembo oyo olingaka ya na moto oyo olingaka kointerprete nalingaka yango yango wana namemaki yango yango mpe nde nabandelaki nango masolo kuna ya concours. Mais lelo ntongo mitalaka par rapport ya bavaleur nyonso oyo ozwi na Angola surtout lelo continue kozala Rose Mapumba et que lelo oleki mpe na nzela bazolakisa mosapi bazotia yo ka en 2-3 mots ntongo ovandaka mpe nomilobelaka Rose Mapumba naza nani. mokutu soki nake concert mo boye sikoyo naoko kobima te bato bazokanga ngai na banda kolela nga bi oyo eza ngai to mutu mosusu omwana bandi kolela donc naoko kotala public donc naondima te ke eza ngai me nakumisaka nzambe na nyonso mpo ye nde apermeta bato mosusu baloba mwana aza na kisi oyo azangi kisi te tala misu na yo ndira mela adiamba oyo mpe adiambere mpenza mwana tanda otala kamera lokwa moyibi ngai naye kondimaka ye mama Marie nde babandaki kofinga ye babandaki kokosela ye mpo moto azojuge yo kaka azofinga azoloba yebi te oyo ozali nga mpe anakoma omona ngo oka mpe moto mosusu atali yo mela adiamba namela nanga diamba te nayebi te siko nini elobisaka bato babi nde natiaka misu nde natala kamera nde nabinaka baloba oyo deja uti omela diamba yango wana azosala makambo oyo eza don oyo nzambe apesi. mais malgré nyonso wana ndenge bato batretaka yo edécourageaka yo mpe epesaka yo sous force makasi mposala mosala epesanga sous force princesse akokitisa motu te mpo couronne na ngai yakwe donc naza toujours na chemin oyo nzambe apesi ngai na olemba te ata ofingi na onga nzambe azwa lokumu nzambe azwa lokumu me tomeka kobeta lisolo lelo parce que ezalaki lobi nde obimaki oyo ezalaki strela mais lelo eza lokola parcours na yo ya vie na yo carrière na yo moko oza koembrasser parce que dernièrement tote mpe kotala nzembo mosusu ya Rose Mapumba la nabosani titre ma du moins na ba YouTube ba video ezali tomonaki yango mais betela biso nano lisolo après histoire ya interprétation ya Marie Misamu ya strela oyo obimaki lelo Rose Mapumba aza koévoluer nini. Oui, après concours na bandi dakografe banzembo nange eza na banzembo mosusu eza na YouTube donc soki okomi Rose Mapumba okomona misala na ngai nyonso banzembo na ngai mpe naza nano na studio nano esili te ifale banzembo moko misato mibale ebima mpo bana nzambe bayekolaka deja mosala ya Rose Mapumba nakotika te nazokontinue chemin elongo na nzambe nakokoma musika lisusu musika nana posa mpe Kinshasa eyeba ngai eyamba ngai Europe partout dans le monde bayamba Rose Mapumba bayeba ye ezalaka ana Angola te mpo na Angola nakendaki wenze na biso monene awa bazobambanga biloko bakabelo babilamba donc yo mwana oyo olongola biso soni nanabi mon Dieu nazo kokondima te bamama kikolo nalela bino makasi nalinga bino na bamama sanzala mpe wenzi wana mpo nabima nakendaki 12h nabimi 18h tozali na mama tozokokobima wenze te alors bafane nyonso ya Rosa bozalaka oyo bozali bochange te nga mpe nazalaka oyo nga nazali. mais Rose Mapumba awa aza koavance ndenge nini oza na carrière solo nde tobenga yango ozosala mpe oza na groupe mobimba orchestre oyo Rose Mapumba aza kotambola nango. Oui, naza na orchestre nakoloba bato baakompagne yango nayimbaka na bango menanu na sélectionner orchestre te mpo il faut album ebima soki ebimi eza na bato ebele bamessage eza tellement ebele bakomelaka nga batravaille na ngai nakoka korépondre mpe ata bamessage te esala nga na susi so nazomona bademande dami nazokokoyamba te mais page soki okoki kotika message na page nakokoka baéquipe na nga bakokoka korépondre mosusu nga mpe nakotaka na page na nga narépondaka alors kala te soki année prochaine soki album ebimi tokosélectionne orchestre bato nyonso bakolinga travailler na Rose Mapumba soki place eza nanu bokozala la bienvenue ne
Oui. Mais par rapport à l'album Oyebisi Biso Awa, album nango kombo nango nini pe au travail yango na banani. Album eza na équipe oyo nazotravaille na bango. Titre album eza Elombe. Bato nazotravaille na bango. Bomona bango kaka. Ah, donc osali ba suspense. Oboyi ba yivelo bango. Non, non. Bango bomba bango avant boy. Te bazala na wana na mpona ngai. Ke ba yo zala bino ba bon bino to lo baka ba musicien kombaka non lo kwa yemo da leader ayebani akomo bomba bato asima po ayebi da ke non lelo so razu invitation ya mususu ya Paris akebeta concert na Paris bango nyonso fini bango bouton abika ngamo leader na okene ta na okene kuna na okene kwa ensayar na bato mususu na bimisi pe bato mususu mais bango na bande ko zana bango na likemba na fini bango batika na lwana. Non, 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 non. Bato nga nazotravaille na bango. Na ligne eza surprise bomona bango na ba video. Bomona pe balasi ba polo bato. Eza pe harmonie. Ba video clip ekozala bomona bato nyonso. Moyena tanga bakombo eza te na minito. Ngai bato na bandi na bango nde na ko continuer na bango loba mutu ye mo sepela. Atika ngai. Mais ngai naza na mutema na osala mutu mabete. Oza mutema kosala bato mabete me toyambi yo malelo na plateau na biso toza surtout na plaisir ya oyamba yo parce que babi yokima ba émission Nani alobi? babi yokima ba émission nulle part na YouTube to mona ke na entreviste ya Rosa Mapumba ezala te. Non, tala penza bien sûr comme Rosa Mapumba mona misala nyonso partout ba invitaka ngai nazala nanga kilote côté wana. Tala penza mutu apesa information wana faux archi faux. Non, tolobi te mutu apesi biso information mais YouTube yango moko confirmer biso parce que tango tobeta kombo ya Rosa Mapumba totala ba entreviste ezate kaka ba place okenda koyemba place ba convidaka yo ba acapella osala mais entreviste oleka na émission ezalate. Non, ezali. Ezali no ba place on la ta veste orange ne lamba pembe na kati na jupe donc o nga na zo yeba yango wana soki botali na YouTube. Non, ezebele mais on nga na pesa exemple. Ezebele na koloba pe par exemple bato bakoza ba inviter ngai mais agenda eza un peu ya kotonda moyen na mona neza te mais nde naza libre boy na ye. Lelo tokangi mais merci à maman Beni Bolamba oh maman pasteur babi lelo mukolo na yo na kombo tama la moi place pene kangi lo biso to tomber lo ka ba bonheur belé donc tolela yo moi trop équipe mobimba hein ya ngambo ya Luanda tolela yo moi mingi aime la grâce TV tomber lo bola mobele pour le zambotama na yo mais Rosa Mapumba ba soupçonner biso moi lo mon boy période on attend obimi sika 2018 Babisa biso Rosa Mapumba azu producteur azu produire Rosa mais producteur angwaza nakoloba soki muto oti kobima na succès concours ou bien eloko moko batu bakoya toujours parce que ngai nde na koyeba nani ofona continuer na chemin po nzela o eza vraiment passe eza na ba réalité belé neti na minute Rosa Mapumba aza na producteur te kaka na appui ya famille na ye nde azo travailler bon ba production so oyo salaki parce que na bina 2018 wana ti obimi sika tozaki na chaîne moko quelque part biso plutôt sollicitaka ko sala na yo ba entrevista kande ezala mais muto azaki représentant ya producteur wana yene mutakangaki banzela bandi ko barricade moyen Rosa sala ba interview ezalaki te. Oui, na koloba tango na otaki kobima ezalaki nazali na concours oui tango Immortel Kaneki amoni ke na imité Marie Misamu ya banda ko travailler na Marie Misamu abanda ko travailler na Marie Misamu ayaki na famille na tena na concours alobi non po na concours na banda ko yamba ba appel vraiment te ya kanisa ke msusu na bwaki siko yamba makenda alukise famille na komi asengi a travailler donc asala neti ba cover ba blo Marie Misamu tanga pe na komi ndako ba marqué jour famille na ba marqué jour
ye ayaki na ndako alobi no ayemba na Marie Misamu asepe nde na interprete Marie akolinga lokwa yebi makambo mingi ya Marie tosala babilo moko ya Marie nde tosalaki convert eza wana na canal na ye Immortel Kaniki tosalaki convert ya saison na Yawe tosalaki yango après wana nga na chemin na ngai ye mpe aza na chemin na ye sukela binoka bongo mususu ezali te mpo toyokaki le producteur le nom m'échappe nde bango bayebisaki biso ke no Kaniki na Rosa Mapumba fo babeta fit mo boye à part bacover ya Marie Misamu il faut babeta nzembo mo boye mpo ezongisa kaka mwa commémorer mémoire ya Marie Misamu siko projet wana obotalisa na mokili mombekei wapi non nde tosalaki convert eza mpe ye mpe aza na kati convert wana nde tosalaki deja ezalaki deja tozongisaki ide ya Marie Misamu oyo ezalaki kaka wana ezalaka wana mosusu ezalaki te oyo projet biso tozwaki na bainformation na bamatoni na biso à part banzembo oyo aye moko Marie Misamu efale bobeta bino mibale donc ezala lokwa Marie Misamu aza na bomoi oyo eza Rosa Mapumba na mwana kaka ye moko Immortel Kaniki mpo bobetaka bino deux mais eza nzembo ya Marie Misamu te acteur compositeur enge eza ye moko Immortel Kaniki non wana ezali lokuta bato balobaka ke toyebi pene elo moko ozobomba na kati wana me bocomprendre ka bana mai donc bato soki bakabwani veut dire eloko esimba ete bongo omoni ngai naza mwana oyo azobima na musique nolinga toujours chemin nange ezala libre nazala rancune te na mutu nazala problème te na mutu alors eloko te naza mpenza polele oleka naza mpe apolele papa Immortel nzambe apambola yo amen nayebi ke oza mpena sa rancune mpo olakisi yango mais par rapport ya nzembo no nzembo nini oyo otiaki na marché omeka kosalela biso mwa kapela nango par rapport à nzembo na ngai nazoyemba elombe titre eza elombe elombe yesu elombe na ngai yesu elombe nayebi ntina na bengo elombe na ngai elombe yesu elombe na ngai yesu elombe nayebi ntina na bengo elombe nayebi elombe na ngai bengo elombe na ngai oyo abikisi libota na ngai liboto na pasio lelo mpe sibiya no shilo yesu elombe na ngai mobunza bitumba oyo ngai nazokoka te ozo elombe motema na ngai tatoli elombe na ngai yesu yesu sambe na ngai oyo elomba munela ngai bitumba oyo elembisa ngai oyo nabengo elombe na ngai yesu elombe na ngai nabengo elombe motemeli ngai yo yesu na ngai na kati ya kolela minyoko bapasi olongisa ngai yesu elombe nayebisi na nabengo elombe na ngai yesu oyo nzambavi na ngai oyo merci merci beaucoup Rosa Mapumba nayebi mpenza esepesi bato nyonso oyo balela ya Marie yango ya Marie mais yo moko mpenza ntango ointerpreta banzembo ya Marie omilobaka ozwa nini na kati ya Marie Misamu kozwa neti nini ozwa ye nini oincarna obénéficie na kati ya Marie Misamu technique de voix apparence na ye ke non soko olati boye bato bamoni ke ya Marie ye yo to ndeni nakoloba maman nazala somo kointerpréter eza facile te il faut ça donc nasesantaka mpe ke nayebi mwa mosala so na ye mama banzembo na ye bato balobaka ointerpréter bien ya nakumisa nzambe mpenza nde asalanga grâce nakoka kointerpréter my grande mama Marie Misamu ngai nabunda mpe nazwa ye na voix na bageste na ndenge ayembaka azo affronter public azo partager message azokoka kotala bato kotransmettre oyo ye azosentir na kati ya bato donc kocontager
bolamo ya zoyoka message oyo azo transmettre pas bato yango transmettre mingi na kati ya Marie Misa parce que Marie Misa mpe boyebi boya bebele en Angola nayebi deja nakutana na bamisusu bamari misa mosusu na ndeti nani zela koyeba bakombo na bango Sophie Gabriel oui nakutana na epa papa Élisée tokutana na réunion moko na oui ayamba yo pe très bien on dirait donc tozalaki topesana ka mbote réunion tokutana na église après tokoti réunion ebandi mbala mo tokokai kozwa temps osola te po place wana ezalaki ka mutu na mutu asilisi obimi alors totikala kozwa temps osola à part wana pe que no nga na Marie Misa mu oyo nabimaki na strela ujpal ku na koluka pe Marie Misa mo déjà ye moko ya Marie tango azalaki envie atia pe maboko ke oluka ye lokwa ene bosala pe mwa fit mo bona cadre ka ko commémorer mémoire na ye otikala pe osala ngo te non nasala ngo te siko problème eza wana bango ba Marie Misa mu yangola ba Marie Misa mu bandoi na ngai na kokoyeba bango te bango nde bayebi ngai soki ya mosusu basali effort ya tokutana tokokosala moko ezala pe mpo na gloire ya Nzambe mpo ngai nayebi te adresse ngai nde nazwi ngolu ya kobima ozo comprendre nazwi ngolu nayebanaki pe te ata na baeglise na bandaki kotravaille banzembo mais eyebane mais bango nayokaka bango ezali na frère moko ayebisi nga okutanisa nga na moko siko naozela kaka ayebisi nga mpe aza na bilamba Marie Misa motikela ya okabela nga mpe mosusu yo mpo olata ngo ekokanga te même chez ekokaki yo eza mpe ndeti bilamba maputa bakokangisa pe ke olata kodimine olata pe naolata esanga bien alors nga nazwi garo nayebi ke nakokutanisa yo na Irma Gabriel Sophie ya Gabriel oyo aza Marie Misa mo malgré bozwa occasion ya kosolola te mais nga nazwi garo nakokutanisa bino mbale comme ça boyeba koplanifie kosolola soki nzembo nini bokosala mpona komémorer mémoire ya Marie Misa mabota eza koganga tokosala wana Marie Misa na lise des fois quand tu m'as Marie Misa comment yeso yo ye kuna répondre pour Marie Misa moi l'ensemble donc faut que tu le quand moi Marie Misa mo auto travail on est entre ngana ye okosepela nango pe quand même non sepela makasi libanda ya makama Marie Misa mo lelo ondima olongola caché wana ya kimisa mo eke obima pe na ndenge na yo moko ke na ba concert na yo po bete bandeti suka sans même ko beta nzembo Marie Misa mo ekoki pe ko arriver ngana koki koloba te ke kolongola caché ya mama Marie non po eloko esalinga na bima na miso ya bato eza banzembo na ye aza lisusu na mokili te alors po totika te kombo na ye kende kaka biso toza wana toujours naza wana soki nayembi ya ngai ata 4 ya ye moko kozanga te naza Rosa Mapumba nayimitaki mama Marie banzembo na ye eza toujours wana peuple de Dieu toza wana mpona koyembaka toujours po abunga te na mitu ya bana na biso dans na monde mais tango ozalaki na Congo Marie Misa mo azalaki kaka la seule musicienne gospel abande ko sepelisa yo mbe ezalaki pe na bamama misusu nde tomoni bamama Laure bamama Micheline baseur Alice Ali ezalaki pe na bamosusu mpe babande ko inspiré ou soit obande ko sepela pe ko interpréter banzembo na bango Esther Akawa na mama Laure ba musicienne nyonso ya Congo oyo kata nzembo moko ya Esther obande ko interpréter pe lokola Esther naye kobondela mpona libota na ngai lokola Jefte naye kobunda mpona bandeko na ngai lokola Mose naye kobikisa solo mboka na ngai Yesu ozali wapi Yesu ozali wapi Yesu tolingi tokumisa yo Yesu yo uzasambe ya bomoi na ngai
Nzambe ya libota na ngai liloba na yo yango ekokokisama ngai nakotatola yo olobaki soki nandimeli yo nakobika e nga na libota na ngai Yesu Nzambe na ngai sala ye na yebozo yoka ngai na yebozo mona ngai. Joyeux anniversaire ma bénie, ma Marie, je t'aime beaucoup. Rosa Mapumba benga ngoma mke maluka ya solo poza maluka. Naza timide. Oza sûr, quand ba courage nyonso manifestar na kata scène, na kata donc ce qu'on a un spectacle, tu vas sentir que show Mapumba zana. Non, spectacle zelo mususu menanda kupenda so kutinga na mwa malamu. Mama Mapumba lokoza mwa malamu mais lelo to monyo tamboli yo moko to komisinza mais écoute zaki vraiment étonné tant na monyo yo mo pona yebi babi Rosa Mapumba tambola ye moko te ye muta ba fan club ya zala kana fan club plus Mapumba za omona kaka sans fille mo ba petite fille mo bo tambola na bongo ka wana lelo to tamboli mo na nde na signaler équipe te na tambola na secrétaire na maquilladora nanga na agent na totambola 3 et 4 ce qu'on a signalé bango te il fallait na ya penza invitation rapide donc na yenga moko yango ezoleka so bamoni basutu kaka baolobelanga na yebi na respecta musana bino melele sengeka na yanga moko oya yo moko alors Rosa Mapumba yebisa biso o se sentara ndenge nini so tamboli yo moko lelo ka davana kita ti lelo itamboli yo moko o se sentir ce qu'on ndenge ni yebisa biso na mupepe wana na libanda na tamboli yo moko sentir ondeni place ko na yebi te ba mama moko yebisanga mari bisapo okay papi na lebi nazokoma awa ziko chauffeur o falati kanga awa mai mi se tondinga nelogi o falati kanga ayo tikinga kuta abungisi nga eza ngo pembeni siko nga na yeba kite mai mi siko tondinga nelogi but news I mari msama za ne bilela lela na no eza ke yazi dambongo azi mbongo siko falati ka pe muninga place o ya mimi siko atikanga awa siko na yebi te so ba isinga ka awa ndena tambo na komi. Mais on se sentir quand même bien pour se libérer yo moko ça va? Oui, bien pour bango équipe balinga mingi na tambo ngamote pour place musuba ko kanga ngai emso émission de bochaki herbe na ko koma place musuba famba tele misinga nga na hotel mana nga no bosana ke bino bozela nga yango na to evitaka pona ko tambola mususu nga moko so ba famba tele misinga moyena boya ezate po ekobima toi ignorance. Mapumba tokoko yeba âge na on a plateau na bike cause na on peut secréter parce que ba yebi que non auto totalisé pour ils anniversaire no avant-hier ba parabéns voilà ba parabéns na yo malgré to pesi en retard mais to bike to bongisa mko mususu na AK Pro M2 Pro TV mo ke show biso na seulement to organiser moi fester mon bois bien na cadre ka ya Rosa Mapumba mais au totalisé âge ni. Oui na kokisa ki 25 ans le 21 novembre. Komi mana webi. Oui, na comme dama. Okomi mana. Mais nini oza ko se reprocher na kata carrière no obato ici ba pesa o lokwa ba reproche. Bato ba pesa nga lokwa ba reproche. En tout cas, na ebite so public nga ba flataka nga mingi eza bolamu. Neti reproche. Soki penze eza bana nzambe bo sala ngai eza pe apasi pona bundaka ko sala mwa bolamu na bundaka penza. Mais biso ba reproche comme la ki biso na chaîne M la Grâce TV tant to loba ki déjà to avisa ke pa bat que non le loto kutana Rosa Mapumba to yambaye na kata chaîne na biso ya kata émission na biso ya plateau ya Marie Miss la Grâce ba reproche moko et comme la biso babi Rosa Mapumba to ngaki mingi aza mwana moko ayemba bien aza un peu respect mais iloko ka mabe to mona kaye aza ko se comporter kaka lokola mwana moketi lelo
na kotambola na ba fan club hormis kotambola na ba fan club bamoni susu na kati ya ba répétition bosalaka so boza na ba répétition ndenge ezala ba place publique bosala ba répétition ose comportaka mingi na mwana moke basekisaka yo mwa trop na esika oconcentré travail au travail mpenza basekisaka o mwa mingi osakanaka kosekaseka en tout cas mpona bango eza signe ya maturité te tonke okoma déjà star oyebani partout ndenge oyo moko obeti batémoignage awa ke non quand même bakabelo mpona mosala malamu ozosala alors mpona yo na reproche oyo bato bapesaki okoki oloba na bango nini nakoloba mes amours na barépétition natambolaka na 3 personnes wana nandimi te bakutu bato babaje te bango baplace ya mosala baserie baje nayebi te baje na bamusicien oyo bazobeta yo komana na bamusicien bazobeta donc boza liboso bozorepete mamwaka kosekaseka bomikangakanga bafoto na esika boconcentre mosala bosala ntina suka eza na babilo mosusu yo kokonstate yango te me bato batalaka biso nde bakonstataka yango oui nakoloba bafoto bato babetaka bango moko na bayaka omona baserie balingi rosa mapumba pa mona bango asentir mosala na bango après répétition nde basenganga bafoto nga nakutana te bamona mutu na bandi kosekisa bageno wana mutu alobi bato mosusu bapesi reproche balobi makambo eza yango te mpo nga so nakomi place ya mosala natelemaka wana mosala ebandi na bandi répétition soki esili bato babetaka soki nanu bakutana na nga te mosusu invitation bakosenganga foto nakangi na bango esili nakenda te bamoko foto nakotambola na bafan club bafan club neti soki naza na concert nga mutuka eya kozwa nga mpo soki bainvite nga batindaka chauffeur aye kozwa nga bango bafuta batransport na bango balati bapolo oyo ekomi rosa mapumba baye koapuye nga bazalaka wana nga so bainvite nga bavandisa nga na kiti ya liboso nakokita te na bamisasi ya bafan club na nga baje place bazali nazala na kaka likolo so babengi rosa mapumba naleki liboso nayembi soki esili mutu kaka oyo ememaka nga nde ezongisaka nga bafan club na nga bayaka répétition te nga moko nakenda répétition na 3 personnes secrétaire na maquilladora na agente natambola bongo. Ça va, merci beaucoup. Boki ba réponse quand même il y a ba réponse na mlo bosala ki Rosa Mapumba, j'espère que y a eu assez défendre pe à lobby. Alors un message fort na yo pona lelo to komi vraiment na suka émission na biso message fort na ba o ba sepela na Rosa Mapumba nini oyo pesi bango loko assurance au promettre bango et que ce ba monyo les sous na scène et vous allez pona mamala. Oui mes amours no yebisa bino kaka nzambe apesa bino toujours mitema o bozana ya kolinga ngai ya kolinga musala na ngai ya kolinga nga moko Rosa bozala toujours wana pona kwapuye ngai nga pe naza toujours na travail nazo travailler toujours misala makambo bien zoya soki reproche likambo compte na ngai page na ngai za Rosa Mapumba Facebook eza Rosa Mapumba mais eza ya kotonda Facebook normal eza ya kotonda na YouTube bolanda YouTube na nga Rosa Mapumba Instagram Rosa Mapumba numéro 93 47 43 480 Vous tenez un code à plus de 144. Oui, plus de 144, oui. 93 47 480. Ce qui reproche ezali bana nzambe boko melanga na message boko na public te boyo kisa ndeko na bino soni mwana na bino soni ne po mutu azanga kama bete neti oya kosakana ngana na bomwana te ce qui est à place à sérieux toza sérieux ce qui est à place à koseka bana nzambe photo seka kane elonga kokanga tio pino yo koma koko avant soki eza place à koseka photo seka atoza na bapasi ba problème tango komi place publique eza lakisa koseka wana nzambe ya mususu akopambola bato mususu akobénir bato mususu à propos ya sourire na yo alors
tozala baini ya baninga mosusu te tozala toujours po tozala bato tozala tobakisa implice na vie ya baninga mosusu na maloba malamu na bapriere botikanga te na bapriere na bino bosoutenir ngai mwana na bino Rosa Mapumba ndeko yaya leki naza wana na kotravailler toujours mpona makambo nyonso ekende biso. Merci beaucoup, Rosa Mapumba. Alors, que shalom, on a ba ndeko, oyo ba soutenaka yo de partout avant to kabwananga na yo. Oui, natindi ba bisou belé pa li passe à Jemima, li passe à Jemima. Maman Béni, joyeux anniversaire, maman Marie. Nzamba peso toujours ma cache nos anango. Famille nanga nyonso baza na Suisse. Angelina. Moi na tanga ba kombo nyonso ezate. Boleki belé maman Anna, papa David. Fan Club Rosa Mapumba, bozala toujours bozali. Amo vocês, Patrícia, minha mãe, mon pai. Na côté portugais. Nyo sekendaka. Na Angola te. Famille nga mobimba, papa matu, nzamba pambola yo. Zala toujours yo zali mutema wana nzamba pesio yako. Merci beaucoup, Rosa Mapumba. Bino, nyonso bolanda ki biso topesi bino merci, merci, merci beaucoup. Là, je dis merci na mon toi présenter ki biso image kitoko Akapro, Kambolo. Merci. Merci pour na kongalisa nga na Rosa Mapumba. Pour na bida to bimi wow. To mi kitoko makasi. Merci na appui na yo. Pour merci na mo ke show o e pa azalaki na kati équipe ya lelo. Pour na ka ko sala musala kitoko oyo. Toujours continuer ko sala na M la Grâce TV. Mon patrocinador, je t'aime beaucoup hein. Talaka sans yo moi donc babi pleurer Jacques na pleurer Jacques. Merci Zéazar Yaba pour ma pona appui na yo. Alors Alexis Yamamoto l'homme de chaleur. Tonga moke quoi, l'homme de Baibinga Baplan. Merci Tozawana. Adama Domingos, le luxueux solo. Yokuna ebi ayo efaliate, ayo eratate, luxe mboka na yo. Sakimaya Alberto, l'homme qui respecte les anciens. Merci. Tozo zela o pour baki da décembre. Donc décembre vidéo yango zo kwea na mabele. Toza na po flat na biso fo fungwama. To ka mamwelenge. Mun kandi to ka lengi kana de camera ka bo. To apena pose lengi yango e continuer pe na ngam na ya Sakimaya Alberto. Donc to zela yo na kati mboka. Merci na bino no so bolinga biso. To sengi na bino ka ba abonnement bo se abonner bo kozala jamais dessus. Merci bisika nyos bozwa ki biso. Au revoir pour aller. Ciao, ciao.